Journaliste à l'objet qui a un niveau n'a été. Non, c'est un imbécile. Répétez ça. C'est un imbécile d'abord. Alexis Wessé. C'est un imbécile. Pour Nani. Moutoune ça la bien. Répétez ça. Moutoune ça Beba. C'est Nina. On a franchi. Eh, franchi quoi? Mozolanda. Ok. Aza Moutoune ça fonctionne bien. Moutoune à niveau c'est Alexis Wessé wana. On t'a dit depuis que Pomba. Depuis hein? Oh yokutu fali a changé koyemba pour na déplique. Répétez ça. Fali a changé koyemba pour na déplique. Ah, changé pour na déplique. Depuis un bon chanteur, fali a tali ka ba nias moko tout ana. Akali a joza ba nias ya makasi. Tikanga ina kelera système mususu. Yo bimata on nzemba na là abimane ba système pour papa déplique. Donc on fallait un autotune a changer voix na pour la déplique. Papa déplique pomba pe ça fali de voix ya koyemba. Robinho. Pakistanais. Répétez ça. Général pakistanais. Général pakistanais. Depuis qu'à l'équipe pakistanais l'équipe depuis que musique na niveau mo rocha. Yango yeso ke général za mutu et ça la bien Alexis Wessé. Depuis qu'à l'équipe pakistanais na nini? Pakistanais. L'équipe pakistanais na nous niveau d'étude. Aleki na bakar, aleki na bambongo. Aleki na makambu ebele pour akene ba mission sur la photo aleki na banzembo Dakitoko nzemba pakistanais ninyo vuma to vandaka na bar vuma be to yo kanzemba pakistanais Team France Télévision Team France Télévision Team France Télévision ne makambu salande makambu. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous aurez tellement ébélé votre rabisso dans cette émission Bisso Oyo, le couta la musique avec Yannick Wenge, Moto Oyo, attendant la Gibonzambe. Merci la confiance, Sabino pe fidélité. Vous avez tellement ébélé. Namon Nanse Bogota la Bisso, Balobi Mikolo yo. Qui j'ai battu là mon Congo avec le président Chide de Braza, awa toujours to salama kambuto lamba bilogo to pesa bilogo liabo sepela boyo kapel lengi. Merci beaucoup na papa Tembo vena biso, c'est-à-dire les jeunes vivants, il y a des Congolais à la Afrique ingénieur, véo toujours va conseil pas na parce qu'il y a mboko kala. Ah pesa conseil ba petit ba yoka ba otamura bo solo. Merci beaucoup na papa Kayembe, toujours encadrement ma solo et otamula. Chers téléspectateurs, à travers cette émission, j'ai reçu pour voir Zumbayo, Tomekaro Solo là. Depuis retour à Kinshasa, mais polémique est belé. Tu remets dans l'isolo Gauthier Sey, tu remets dans ma solo, il y a l'actualité, Oyozali Koleka, Nambo Karabiso Congo. J'ai reçu déjà mon invité, Zumbayo. Bonjour, Péoza, Boy, Mam, dans cette émission Nabiso. Yeah, bonjour Yannick Wenge. Bonjour, santé, ça va. Santé, kimia par la grâce de Dieu. La personne, famille Mobimambote, bon, nous sommes à la manager Papi Kayembe. Azara manager patron, mais à Longwana nene makambu. Oh, manager patron à Longwana, na Chile de Braza. Toujours, nena qui n'est sur le biga Kije. Bongisa Mkongo. Longola Kento. Nega la Kije Kimbadi, Longola Kento. Yarato Mela, merci beaucoup na le seigneur de la ville Momen Moleka. Président de tous les hommes d'affaires ici en Afrique d'ici. Il y a président, il y a des hommes d'affaires nyonso. Oh bazalanka d'Afrique d'ici, pourquoi pas Bouchi Pamala. Bouchi Pamala Mokili Mongo, IGF, il y a des hommes d'affaires nyonso. Toke kuna to mona susu Obelenzao. Agence Noëlla NG Business Kwenda Futuka na mito azana Kinshasa ana kin na Lubumbashi kin Kolozi et autambola la grâce car Angel agence NG Business vraiment manager biko toujours ensemble. Voilà, merci beaucoup. Retour il y a Déplique balobi akimi ba musicien na poto aboa ngunda ye na poto akimi mboye pa ya komi kutake Robinho aza zoba imbécile le Robinho aza niveau na été Robinho azana est-ce que générique nini etika la ba Robinho générique kala ba bina ngo ezaka œuvre za ne ba chant yemba champo tikala et comme maman to mo pa Alexis Wessé tu pas bimi avec Déplique depuis que Pomba de nuance na pesa raé na boya ke ba frère rebelle parce que aza jeune moko ba courageux na génération na bango ya ko mema orchestre mobimba ba ke poto et poto ke ba ke direct poto ba ke direct nini France te Belgique te to
pays quelconque babandi na Turquie batamboli abeti ba concert et ça passe lelo oyo ba musicien belé ba kokaka devoir wana te ke baba na robetaka ba concert na ba pays te non ko groupe mo ko boka ngunda te depuis Pomba accueilli poto na producteur accueilli poto na producteur parce que monsieur moko boye na benga ke na téléphone na bi la so producteur Alexa ba musicien na ye 22 musiciens. Merci, mais on parle de retour maintenant. Donc, cela retour na ye. De retour na ye. Depuis que Pomba retour na ye, na nenge sala ka ba musicien bazo ki mikanda. O bazo ki ba résidence na bango e bimaki na nenge na kena ko boka ngunda turoba. Non, akena ko boka ngunda te. Bon siko. Ko résidence ezate ko boka ngunda. Azoni visa combien d'années pour kota mokana? Non, depuis que ça il a 6 mois. Na 6 mois mais déjà 6 mois. Overstay salamaki. Overstay c'est ngunda ozo. Non, overstay ceux qui est salami, ceux qui osent la nini résidence na yo osani. Ba revendre so ba roseli so so bisi ba OK. Dès en ça ben 6 mois yango yo et lingo si ane ezana ba papier oyo ba repesa OK ozo tambola na na poto qui est ozo c'est la résidence na bimi. Résidence e bimaki. Depuis la résidence. Azana a résidence à 5 ans à Poto. Répétez ça. Azana a résidence à 5 ans à Poto depuis Pomba. Et ça y est, nani Doumer na ye na Mutambunda. Bon, tu me souhaites. Débat tout musu batikali orchestre tikali baozi la bazo ba bezo mikanda na bango bazonga. Yo depuis ka babi nani Alexis Ochabi depuis que avec si musique congolaise son nera kena ba musicien na ko boka ngunda libanda na mboka. Papa combien d'orchestre kenda Cultura pays vie. Bakenda Poto Félix Osé ka songa ye moko te. Répétez ça. Ah Félix Osé ka songa ye moko. Cultura mobima pays vie. Félix Osé ka voyagé na plus de 45 musiciens. Bah ça là et après. Azonga ye moko. Olanda azongi ye moko vraiment na temps normal azongi ye moko. Olanda. Et lui m'a battu que depuis que ceux qui azongi ye moko exact que orchestre baboki ngundu orchestre non est-ce qu'on ne confrère un journaliste à l'objet qui c'est kaza niveau na été non azano imbécile. Répétez ça. Azan imbécile d'abord. Nani Alexis Wese. Azan imbécile pour nani mutune ça la bien. Répétez ça. Mutune za ko beba oh ping pong lo baraza ininya. Et Nigna on a Brazzaville et bien go. Atuna ba Brazzaville ba tuna ba c'est Nigna. Bozolanda. OK. Aza tout les fonctionner bien té. Nous toi niveau ya quoi l'équipe depuis que na papa ça Alexis Wese wana. On t'a dit depuis Pomba. Depuis oyo coup fali a changer koyemba pour na déplique. Répétez ça. Fali a changer koyemba pour na déplique. Ah, changer pour na déplique. Un bon chanteur fali atalika ba nias moko tout ana atalia joza ba nias ya makasi tika ngaina kelera système mususu yo bimata on nzemba na la abimane ba système pour papa déplique donc on fallait na autotune changer voix na pour la déplique papa déplique pomba pe ça fali de voir ya royemba. Répétez ça. Nous sommes des journalistes naza fanatique ya déplique pomba te toyebi yango na musique na biso si fali a changer façon na ya koyemba c'est grâce à déplique na mutu a changer ça fali fallait anoy mama bene a changer pour la déplique non on dit koyemba tazaki na façon na koyemba akutani sikona pomba. Depuis que Pomba, il y a nuance. Pour exemple, Jésus de nuance, na Pomba nuance. Jésus a dans Zambé nuance. Ceux qui sont marmoutus à Koyemba. Zambé local, ne pas bien Mikolo. Dans Zambé Jésus de localisation. Azan local, falaise internationale. On a ça, et si je me saute au quota, tu remets tu expliquer tout bien. On a bamsou to bossana, maramuyandou les tout. Tous on a comparaison. Tous on a comparaison. Il y a Alexis Wese. Alexis Wese ne azana nanu azo foutela na studio. Répétez ça. After na studio moko mukieza ce 2 mètres carrés. A foutela na studio 2 mètres carrés. Mais ba niveau ba depuis Pomba a même orchestre mobimba. A même orchestre mobimba na poto. Abi woneza mo ngi matolo ba sengi po ba. Eza la monga matolo. Eza la monga matolo. Abi ko mo ndimi ya zane mbwa ya fali pupa otambuse mboka mobimba ndimi ya zala mbwa ne depuis ka bien mbwa ya fali.
aza bon moni c'est mutandimi kaza mwose kaza quand on dit mwa aza mutoyo aza sans esprit aza na toba aza mutumo ba bokeleka biloko rolia répétez ça ba bokeleka biloko rolia ba ba cheli biloko rolia ba ko tyo na wese olandi ba ko yoka comme moni comme ekei ka Alexis wese kwa nini ekei Alexis wese pour la nini ba ko tjeleta biloko na kati ya wese rolia arolia osomona bango nde bazoboma idéologie ya musique bango bazoboma musala oyo banani sakara basalaka nango bables éléments basalaka bavina biso baroger ngandu basalaka nango bamosaka bango bayena qui impolitesse na musique alors moto oyena qui impolitesse na musique biso toza wana tokolinga tozongisa yo na kati toboyi mpe lokuta na musique toboyi mpe lokuta na musique omoni bato mingi bakotana ki impolitesse ya musique bamo changer lokola ba idor bokola akala ki impolitesse ya musique mpona fali amema ye bavoyage banini talaka fali asundola na Brazzaville répétez ça talaka fali asundola idor na Brazzaville idor bokola tala niveau ok ozoma siko Alexis wese wana siko idor Alexis wese na niveau étude d'expérience Aïdor à international, il y a un local. On fait parce qu'on monte le roi depuis. Mais c'est qui depuis qu'il y a Aïdor au temps comme moi. Mais si on a pas fini à depuis, et ça international, n'a pas local. Depuis que comme elle a niveau international, pour ta mémoire, à mémoire nini. Amema orchestre ne mobimba na poto ça totali na oki ba mo ya nani ya jeune o nani o abeta ba générique nani pakistanais répétez ça jeune pakistanais jeune pakistanais depuis qu'aben leki musique depuis qu'aleki aleki pakistanais leki depuis que musique na niveau mo ko yango yeso ke jeune wana za mutu et ça la bien taleti wese depuis qu'aleki pakistanais na nini pakistanais non na niveau d'étude aleki na baka aleki na bambongo aleki na makambu ebele pour akene ba mission sur la photo aleki na banzembo nzemba pakistanais nini ofuma tofandaka na bar ngabe toyoka nzemba pakistanais mobile asomi motuka po baye loboko kaka boye kaka nini okaka nini continue amoni ko suki siko ningo laksake niveau ya mutu depuis kabeta banzembo non na maison mère ya makasi nani pakistanais abeti na maison mère asalika vocal moko ozona alongwe amitali kasa danger abibisi ba générique abote na fond na générique toyebaka teke ba générique nyonso pakistanais no beta nzoka nde mutu wane ko sala ngela ki shomi répétez ça shomi shomi kako kende ya shomi akenda est pakistanais générique na beta simba asute mutu oyo na orchestre na sanga na esprit. Il a eu Chomi. Chomi a souffert dans l'orchestre, Chomi a eu délivrance. Pas fabricage. Répétez ça. A eu délivrance, pas fabricage. Le Chomi a comme américain. Alinga Koufa pour la. Alinga Koufa. Si on t'a dit jeune, on a pas pakistanais, les boulets. Tel niveau, à Koli. Moninga Koli. Ok, des potes wapi. Azara toujours local. Azara toujours local. Mais les camarades local, vraiment, on va faire rigoler local, Kofi local, généralement, il y a Falim dans le bac, on a un son local, Jibem Piana local, Falim international. Sera maintenant le bino bongo Kofi Aza local, c'est Azana Kindo, Gazali Boma, Aza Ninia. Répétez ça. Aza Ninia. Ceux qui ont Tallinn, en Afrique du Sud, Awa. Tous arana ba mukulu meilleur quoi faire ya mboka oyo Pikadili wana soko kotika na Yoville na luka na ke na Pikadili na Pikadili soko kotika na luka salon pa ya mukulu place président Chile de Brazza Vandara Zolanda ba betaka Kofi partout na ba boîte awa c'est to continue na ba boîte ba betaka Kofi Olomide. Papa en Afrique du Sud, c'est Kofi Olomide. Bon, numéro 1, c'est Awil Longomba. Oh, Babeta. Oh, Babeta.
bato balobi bongo nasu asuka nika na Congo akenda na msota Zambie te to Mozambique te to Swaziland te nasu sota Brazza pamba po Brazza to chango kaka po Brazza na Kinshasa za na eloko moko to kontango kaka to ka no biso na to ko lokwa Hollanda Brazzaville est un pays na kati ya pays wana siko to kontango vraiment te makambo te yango wana siko ye en Afrique du Sud et pas ya mboka ya Mohamed Moleka le seigneur de la ville mutema mama Charity Moleka auto pele sous mer car danger les sous ndenge za la défendre à danger oyo ko ta limba te la charge yango ka système mikolo a Mohamed Moleka chargeable ka système mo charger chombo a mo charger tina baka Bezolanda yango na siko totali awile ngoma Koffi Olomide Weranson Bezolanda Weranson fait rigola fait webo fali ke babeta gate héritier kinabi héritier obi nga pelo luke héritier fort na luke héritier fort héritier na kinabi on est na tunike eza bato to luka bango eza héritier na binafile la binafile pas mon raté bon na té héritier na binafile bon international té on la communauté ka té solo moto na tembe babeta wana ba communauté moto na tembe ba communauté la binafile communauté ka ba communauté donc si vous bon héritier lesquels fallait souder babano té où ça la comparaison là té babano bon héritier peut être un stade de martyr te moni comparaison wana ya héritier na Fally Ipupa ese yeba na odia Fally azali kolo héritier alandi Hollanda et bana déjà Fally za yaya na ndenge mata normal c'est de chef matoloba yango clair toloba yango clair bawo basimbi baza boteti boyo aleki muninga te muninga leki de la Fally na ferré bon beli salakate mutaleki muninga te mutaleki muninga salakate o tshelo kola toke na ngosiko toke Fabregas na héritier mutaleki muninga sate ya solo bon mi bele baba deuxième Dynastie volume 2 enge bima déjà moi baba strict Dynastie volume 2 na oki yango mais il a pétage répétez ça pétage na oki Dynastie volume 2 on dit de Oten ça dit les têtes de l'île te on est ba kizengi il nzeba ba kizengi yo vraiment mutu normal vraiment oyoki manze madani ya les têtes obige fimo na kaleso na ka clip wana mais eza modi asa la maudite Denis Star mutu Denis asuna ndako ofanda te ndako ya ofanda te mère ba ko piquer ba crise leke belé noko kindumbe belé tu au moins la race jumsubwe noka niki mwana na répétez ça au moins jumsubwe noka niki mwana na ali Denis ça ok non ali ok non vraiment et à ma belle famille bo sala tout bo kan mbwana bino. OK, merci beaucoup to mo ke vers na suka betano liso ya Dynastie OK on ça va. Ya Dynastie na ki ngo ça va na ki weza no ba parti la partie parce que la partie neto yoki problème c'est la pas faire le problème il y a promotion. Répétez ça. Problème pas faire pas promotion faire akokaka promotion té. Mais ça balité akanda ba mu kontombolo banani bana ba osale ba sala ke promotion. Liti akanda akokana promotion stade de Marseille té. Répétez ça. Akokana promotion. Akoka ngote. Abeta mawa epesa makamwati na ngolo ba ya stade de. Beza sala kana. Répétez ça. Beza sala ba bia ya kosa na ba beti. Et beza sala kana. Tinga sala kana ti. Répétez ça. Ngana sala kana ti di banda hotel. Et beza sala kana. Boni ngaka to yaka mabalo kuta ko kosa na kosa. Obe wala ite akanda. Il y a un baiser si mettre il y a un baiser ce sont des aventuriers babalité ya kanana boya mbria bano Afrique du Sud na ce que mbasuka so na Afrique du Sud na robengela ta prête moko ta soutenir a olukotel la rolala na bisa qui clairement na bisa qui na chomba na clairement na so se imbécile mutuno et ça la bien té na ce que ya imbécile mutuno ça bien té so ye awa a olukotel so la kana za bureau na biso ofinga té ça va bureau na yo la bureau na ngate répétez ça na so ça bureau na ngate. Merci beaucoup to comme la souka to comme souka pesa message pour to kabwa parce que méchant maman la méchant pour no maman militi akanda ninga susu ko ka mama joana te parce que méchant mabe
Merci beaucoup na Seigneur. À Dubaï. OK, en Europe. Oh. Ça mo balaki en Europe. OK. Ça mo balaki en Europe. Nous avons sa réputation maman Olive. Yété. Donc nous avons soutenu raé. Deux à pour mon particulier. Eh, na biso nous avons soutenu muto même sa réputation maman Olive. Bon soutenir. Maman Olive azana. Ah? Maman Olive. Aza maman moko ya lokumu, maman wasala ya minene. Ça passé déjà. Comme dit ex. À ça la paix, à ça l'époque qui n'est oyo, à ça la mahama bien. Moi c'est à présent à Kalato, moi c'est à Kala président. Mais à ça la mahama bien, ça mahama bien. Voilà. Bah je bien pendant 18 ans, bon il y a bien. Yangosko. Bon il y a bien, moi bien pendant 18 ans. Pendant 18 ans, Joseph Kabila. Combien on a fallu que tout bazou kada ba intervasali ba combattant ça réunion concert exact le 25 novembre. Ba combattant ba kufa. Répétez ça. Ba combattant ba kufa. Dika pa beta ndule très bien. OK, fais ça mais ça tout comment. Il y a la personne mbote na le Seigneur de la vie nanu. Moi-même mo le ka vonu mukolon tuku. Gucci Pamala. Mokili Mbongo IGF, il y a un homme d'affaires nyonso Afrique du Sud. Merci beaucoup na Alex Moulimbi mokonza mboka na pesio pe mbote place aux Ali na pesio mbote place aux Ali Alex Moulimbi na bosa te manager Biko na gasa mwanga na bosa nité Papi Kaembe manager Papi Kaembe manager patron so ba joka sai cérémonie joka sai cérémonie na pesi bandeko nyonso mbanza Sisi Selenge fashion Selenge fashion Steve Delma mokonza bateke le gouverneur Steve Delma omoni jeune wana na yebatiye fo Adam mystique. Ça m'a bien. 3 fois King Kabo, immortel François Miguel, des animés. Akoufa raté, des animés. Kelly la rock. Moi na pote mutalongo la complexe na Mbanza. Mutalongo la complexe na ba homme d'affaires. Mutalongo la complexe na Mbongo. Complexe na Kolata. Mbanza complexe ba belé. Mutalongo la complexe na Maronyoso. Kelly la rock. Voilà. Kelly la rock na bonne sanité. C'est Kelly la rock tout le monde a toujours mon pandi d'ailleurs trésor muzongo miljenna. Papa Kenda somba zonga. Ya rasoka kei kaka. Asombi azongi. Mage Shida Kayumba azonga libale. Répétez ça. Azonga libale l'équipe nationale yaki agelo sa test na équipe nationale azonga libale pour. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous Erzumba, journaliste à l'équipe Bangona AA. Lokuta la musique et émissions la bino, yaba congolais, tout ça on a la Afrique ingele. Ah on a la base Kije Longola Kento, Bongisa Mukongo, il y a le président Chide de Braza. En tout cas, awa comme la colia conseil ko solo là. Bozali Mobima, comme na souka tika te kimia Evan. Mais salaire to zoate. Mais salaire to zoate. Nous avons Mugul. Merci.